Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bon, papa chéri, il faut abonner. Na souhaité ba condoléances na udo oui na be mission passé na ebisa qui na bi ezapo na epo na orchestre. OK. Foi Luka. OK. Il faut ba sa délivrance. OK. Ba c'est ba sacrifice. Ba to ba ko moliana ba. Makasi. Ba to ya baninga. Makasi. Momoni kindoki ya poto, kindoki ya Congo lelo. Ba oliana bana libanda. Ya normal te. Ba to pe ba problème. Donc, ma pota c'est comme accident. Et ça bien été. Ce sont les esprits de poursuite. Et ça bien été. Donc, ils ont 4 ans. Il faut changer comme ça pour autour de la normale. Donc, ils ont une période d'après-Kabila. Donc, on a mis il faut zonger à l'état normal. Et puis, tout changer le mandat. Il faut pouvoir trop de Congolais dans l'Afrique. Autant mieux, on va décider. Ou bien 3 mandats, ou bien 2. Ou bien 7 ans, ou bien 5 ans. Manque de dialogue. C'est ça. Bas solo là, de façon que Magamone et Salema, pour Oya Bomuta Kominatsuka, comment prolonger. Quand le Sambo, délivrance c'est Salema, parce que Boité. Célébrité pèsera dans Makamou. Au moins, les musiques aux mon amis de notre. Mais ce qui nous encourage, c'est que nous allons honorer le mandat à président. C'est ça. Nous allons honorer le président. Fatia ça étiqué. Atika les gars, au moins tu as tiré mon secrétaire, tu vois que au moins tu vas fouiller. Ça ne peut pas qu'elle fouiller à terre. Au moins tu m'as envoyé Jackie de la monité. Aucun de moi, on va ange. Yo pas l'on va ange. Non, ange ça na fonctionne ba. Ba te belé mikolo. Plus mais changer hein. Ba te belé ba comme une interprétation ba baise bon ba mikolo comme baise. Inspiration na manze boza et là au moment de créer débat. Donc bilo mo ndenge wana. Tant que créer débat ça moi verser ni avandeli. Pour les abonnés. Et puis peu maman ngo comme belé parce que ba passer pour monter en géologie trop comment créer comment élever ba ange or ba ange va serviteur en abisso na sens wana peut-être parce que va passer rebelle ba zongeli maté en géologie ba maté ya moko eza libanda ya doctrine. Pasteur Boni. Oh, vous avez depuis Erninia. Ah, capable, pendant la découvrir bio herbe de cacao, non comme il fait. C'est caboy. Oui. Oh, et puis Milo, ça la ranzota ba di bal. Na iso na koma ki no bati. Grâce na yango makambere mboka remontada. Ya ko remontage penza. J'étais capable mais comme ko pianga ça. Pasteur ndenge zabo e pa bana mibali. Et sukola barin. Et zone ça force. Yango na ebaki. Et lo bata diabète. Et qui t'a raté à sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera blo rebelle. Bio herbe cacao oyo. Na mona note. Et ça na ba traitement et belé et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka bilo rezo sala na kata mobile na moi sipé. Oui ba règle douloureuse. Konyata. Oh. Na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata bureau bo. C'est que vous avez douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au batama na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancha ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a mis tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur. Il y a des boumouas, baba qui ba rein. Nyonso. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et très rapidement activer les os circuler ma case bien. Ouais, yoka biso trop. On va AVC. Yoka makam. Il y a des autres traités. Yango base. On est tous ça. Livraison pesa partout hein. Na Irlande et puis en Angleterre. En tout cas, le problème de nous est résolu. Maman Angèle Hazard, on a déjà. Numéro na Ezali plus 44 079 32
41 37 43. Voilà numéro ya maman Angèle pour na batu bazana Irlande et puis en Angleterre. Monde entier. Partout dans le monde. Ozana Brazza. Ba numéro to okoma. Ozana Irlande, ozana États-Unis, Kinshasa pas. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bote na balandi nyonso ya Capage télévision tozana Thomas Denis Lessi bato nyonso batala Capage TV la pesi bino bambote boyebi ke depuis na outil Sudaf dans une Thomas lelo en tout cas merci na baone soizo landa biso balobi kolala kolamuka ezali habitude te tozu pe mauvaise nouvelle oyo ezali à papa chéri à perdre fille nae jeune fille nae en tout cas na kombo ya Océane nga nayebi jeune fille à papa chéri wana tomona bango pe déjà na ba photo ne kaka ba famille publiaka ba photo nzambe azala na bino et puis 5 familles oyo nde na biso ntoma fo mikolo kosambela mpona bana oyo bana 5 bakei kokende babi ezalaki mpe ebele mais oyo biso toyebi bamisusu bazalaki na basoin d'intensif bamisusu bakei kokende batiki biso en tout cas nzambe azala na bafamille oyo eza éprouvé et tokobana nanu na yango mpona kofortifie baoyo bakufeli na Thomas Denis Lessi ya Denis bonne santé bien. Oui, qui souci na nonso yo c'est ba sacrifice bato bakomolia na makasi bato ya baninga makasi momoni kindoki ya poto kindoki ya Congo lelo baolia na bana libanda atoza famille te il faut faire attention amen on battre la bande vraiment boyo ndo tia muto poison c'est ça oke no boma sacrifice na yo ba sacrifice no ndo boma mwana bato bana bato tiko atoke prison ngo ezane lengite c'est ça. Et c'est pas vraiment bien. Donc, condoléances vraiment à la famille, merci à la police. N'épée Sali Moussala. Et puis, après, ma maman. Vraiment. Na ba parents, les lots. Négligence, c'est ça ma casse. Oui. Bana basé exposé. Nicolas Nzala, Toge Senga Mafuta. Nicolas Nzala, Nangendo Senga Mungwa. Bazuyot. Vraiment. Parce qu'au fond, on les porte. Sur ce les porte. Porte, on n'a pas à battre. C'est ça. Nous allons agir bien, papa chéri. On va prendre un peu carnet, tu vas prendre un haut. Bon, papa chéri, il faut abonner. On a souhaité ma condoléance. On est grand carnet, mon ami. Oui, on a mis sur passé, on a mis nabi ezapon na epon orchestre. Ok. Foi Luka. Ok. Il faut passer à délivrance. Ok. Parce que il y a normalité. Bah toupé, bah problème. Donc ma pota sur comme accident. Et ça bien fait. Ce sont les esprits de poursuite. Et à bien fait. Vraiment. Donc il faut papa chéri vraiment. C'est ça que alors prophète Nemo battant dans les classes. Azana bandalo anam. Alukaye occupé ma prière nandako. Pour na bana nyonso, pour na orchestre tout ça. Est-ce que vous avez répété il y a quoi interpellé puis ba artiste sur écran et la question que ma beza to yo kaka uzara. Mais ba artiste na biso balingi kanda. C'est ça aussi. Balingi ndeko kangela batu ko bloquer. Balingi vérité te so ngolobele asiliki qui a OK. Ce qui peut monter oza bien asaleli onzembo. Alors bien te. Vraiment. Net JB il a subi beaucoup d'attaques. Battaque il est tôt les 2 dernières années. Bana mwana susu toke to continuer ba mort après ba mort to komi écouter na famille. Vraiment. C'est pas normal. Moi si penda Nathalie na photo na leli. Suga na break donc si bébé na mbongo ezaki wana. Vraiment. Bon, mes condoléances. Prêtre talarara mokilo batika te ba olobakaka. C'est ça. Surtout ça. Surtout bango kanga motema. Pour eux, côté. Vraiment. Faut que vous calé. Ah, musicien va au calé, mais comme il y a famille, donc mon boulot. Mais en tout cas, mes condoléances, courage. Luka vraiment tata, Luka tata. Yo sambela trop, Luka tata. Luka le sambo. Délivrance seulement parce que boité. Célébrité pesera na makambo na ngwa. Na makambo. Succès na makambo. Omoni musique aux mona neza mindo d'autres. Ils ont ba réclamation belé. OK. Donc il faut
faut vraiment le savoir. Charge ya babato ya famille bato ebele. Au monde même pas musicien ba bongola ka mitema. Malgré ba bongola mitema. Elanda ba oka. Pour si toi ne kenda conséquence. Pour la musique ato sali ata moi geste moi muki. Ato kota ki ata banzoloko. Yeba ngo ekolanda ma. Ato komi ko sambela ndeni. Yo ba débat ba kenda. Yo mona ba munda ba kenda sadike yaneti OK osambela na pasteur na gemi ona mwasa sida. Ata nzamba limisinga alimisinga so sida na zui. OK. Ata na sambele yango ndeni ya conséquence. OK. Il faut na futa ngoka. Yaneti pasteur ake ko yiba. Voleur main armée. Pas bazuyo bakato liboko. Conséquence c'est nzamba l'émission. C'est-à-dire il faut vraiment beaucoup de sacrifices, beaucoup de prières. Pour monde on est un monde de mystique, un monde moko ata au quotité, il y a un mot au ça. Monde de musique ezali ti ba monde ba balé ba modo so yo quotité. Mais il y a un mot au ça. Vraiment. Parce que la réclamation, au Koutana, ba fille belé, au bimina bango, au Koutana, ba tout ça, au peso beauté, au baba au peso bon on a bango, à capé 10 000, 20 000 même bon on est à sacrifice. C'est ça. À retirer le roman, vous voyez non. Ah, on a mon ami, ça va boire peu bon on a. Mais ça bon parce que copé ça mutu bongo. Il y en a deux sortes, bongo ya chat, na bongo normal et na mutema mutu. OK. Et ça bongo. Et ça bongo, soka na somba, aibelo ya yo sobe balo. Tantôt bana, tantôt vinayo, tantôt musique, tantôt succès. OK. Donc musique est un monde très compliqué. Donc ça peut mon rebello chono pembe. Tu peux meni mais bango sentiment za ka so ba bilamba so bi mutu ka so monde wana mbongo yaka mais mbongo bo yebi akolo mbongo wana ti. Akoko tu so la kata mystique. Oui. Après si quoi ça li sacrifice ta somme yote. OK. Ouais so mama na yo famille na oba na biloge bele. Donc on a même besoin de passer bana biso comme un boulot parce que ba esprit on a pas ils ont la biso bana banini né mon musique c'est ça au vip ma balle équipe nationale équipe na kendaki oh ça na stade te na kende pas ministre pour na c'est toujours gagné oh tika boy na kendaki pas papa Didier Budimbo après singa pe ba billet na côté stade quelques minutes na bimi pour na rien na rendez-vous na papa chef il fallait tout kuta kuna mais na landi en partir kuna to gagner pour na besoin to gagner match azo ça quand même musala babi papa Didier azo ça quand même musala mais besoin la coupe du monde mais besoin quand même la CAN hier à jeune ayebi makambo ayebi makambo ndenge ezalaka to makambo ngo ezala ndenge ni po moko pe banganga babimara omoni teke ye azoya na biso e papa pasteur wana ne bien ya yelinga déjà ça ezanga pasteur ndenge eza boyi ya ndeni tika boyi ngana bise na oya na bureau na ebe na bureau batutu bamoninga pembe la côté ba fanatique ba na bise to gagner pour c'est la présidente na stade. OK. Comme à Kendaki voyage moi à Yagité bon mais pour gagner ba bien solo ba li sous-souté des pour pena mokonzi lo ba li là le baté ndenge ni te makambo ezali yo nde oyete batutu ba okimananga yango na za ozelaka yo muto solisanga bato belé au mokimana ba sise ole bakimara siko il faut solo la peuple te na oloba mokonza kutani na ndenge za kaka mais ba bia dernière réaction no ezali nini par rapport à makambo nyonso. Non mais président normalement azako luka kutana Kagame. OK. Pour kolo masolo za Kagame o wana nyonso baza banani bo bato ye pa kutana bango za Kagame ba Joseph Kabila. OK. Moni bato pona nga c'est important président kutana bango ezali Kagame na Joseph Kabila pour ne bazolo bako no ya zo soutenir par exemple AFC un exemple. Bon donc il a un mot à dire donc il faut toucher yé ko toucher Kagame pour na M23 na ba ce soir siko AFC il faut toucher siko yo Kabila faut que cela na yé lobby point de vue est bien parce que yé azap ex aza sénateur à vie aza droit ko lobaté il faut akoloba pour la contribution à mboka pour na koyokana ya mboka na ko ndimate à s'arranger na camp ya agresseur parce que tolingi makile tangate oui surtout ça yé muta travailler pe belé bato ala bakutana alors pourquoi lui-même il va pas faire ça
Donc lui, c'est le symbole. Il y a Bapesana Penda, il y a Pessier, symbole, symbole Penda, et il y a Kimia, d'autres salles Penda, passation du pouvoir et Lengi. Il devrait maintenir cap na Yohana. Pour Yem Tatikala Nelowan, a gagné une médaille Yohana. Il est vivant, son collègue est vivant, son homologue est vivant. Donc, Bazo Talana, bon, qu'on soit les gens à Mokate, mais il fallait pas se maintenir. Bazala Bongo, Basolo, la Baswana na Kati. Niveau de combien Makila boy bien. Batwa Koufi maman. Batwa Koufi Makila Tanginya, on a basiliki. Moi, Bazo pouvoir y atteindre Makila. Ndaba le bagay atabaya ba ozwata. Parce que Makila c'est tangata litanga mongo c'est fini. Na lo le compter. Et compter aux autres présentés au Longwe. Il faut une élection. Or, on va y avoir pas dans Zumboka. Après, dans Zumboka, Sili, élection y allez-y, quand les quitte. Aïe, bien poser candidature. Encore professeur, ils allaient dans le bar, l'esprit dans l'esprit normal, les ont en état normal. À quoi on va ne calme, mais en zone normal. Mais ce que parce que ceux qui même Félix a changé la constitution, ma bébé a changé. Deux mandats. Oui, pour parce que maman, ma belle n'a biso, ils ont ici à Congolais pour baloumi la terre appartient à l'État. Mais si la terre au ressort ma belle à Congo, c'est comme il y a. Et c'est dangereux parce que les belle va aussi ma belle. Et comme on a bango et puis côté à qui vous a déclaré la constitution d'Abisso comme étant zone sinistrée. Donc batunyo zo ba c'est bazana ba problème à revendre. Parce qu'on a erreur en asco, mbogeko kende. Donc ezako kata nyoso, il faut tout changer comme ça pour bilo autour en zone normale. Donc ezako bilo ça zamaki na période à Pakabila. Donc on a minute on a bilo on a tout il faut zone à l'état normal et puis tout changer pe mandat. Balingi pouvoir trop ba congolais na africain alors. Autant mieux ba lukambala mo ba décider. Ou bien 3 mandats ou bien 2 ou bien 7 ans ou bien 5 ans. Manque de dialogue. C'est ça. Ba solo là de façon que makamone et salema pour oya bomuta komina suka comment prolonger. Alors autant mieux ba décider malamoko. Tous à combien 7 ans 2 fois ici. Ou bien 4 ans 3 fois ici. Ou bien adopter le mot qui permet de monter s'accrocher dans le pouvoir. Comme ça à s'exprimer à si ça bilo rango ya yeso aussi là aussi là. Donc moi je crois que le changement de constitution ils a bien pour et ba solo là pour permettre tout le mode de changement ou yambala moko parce que Congolais a le pouvoir. Makasi. Ali kotika ta. Ata lobi alingi te lokuta tiki kakaza. Au moins on a linga prolonger alors tant mieux qu'on traiter problème na clair pour biso souffrir. C'est ça. Peuple a souffrir maman. Et maman na ebisio. Tozo kemba. Et maman. Même biso va passer ozo belé la église boti ozo mona bendaka waliwa. Mais baba yo ratarata yo dans l'église. Yo demande des fonds, appel des fonds. Na makasi mesiko bato ngo bato ngo siko bazana ngote elingaka kutana bato wana ngo et ça aussi siko bato wana bana ngote oya kama na mwana bato misopo bima pouge mais yo c'est azaje sabakila ya boya na wa garantie ba bio opikolo na garantie na garantie ya ngo ba ma église maboko polele te kasi bo église ya maboko pa oh e bon nzambe ya biso yo za soki ezate avandi ata pondu liboka pondu ata kwanga. C'est bon. Oui, oui, na era offrande mutago za na mbongote. Mais za moi ça loso to za moi ça comme ayo tika. Moite na kala. Pondu pe agoya nango balambeli bato ba balé. Mikolo ko ba lokasa. Te lokasa te. Na biloko na ba biloko naturel. Mais oui. Mutago pia. On dirait motika na ba chef coutumier. Te po balingi cash. Pasteur alingi cash sur alimentation. Vraiment. Il y a Denis. Pasteur Denis Lestozo mona makamon penezo kini. Est-ce que esika ya ba bourgmestre ba député ko kitana ba base soki makambo etali mokonza mboka za libanda yango pe freinaka na kati ya mboka tondeli po tozomona letinga na somba na ngaso mutuka te po banzela niveau eza ya kobeba pona koma awa ngai lo ezokambisa nga na ebite ba chef du quartier bazaka lisusu te ngai ndenge na yebeli ba bourgmestre ndenge na yebeli ministre ya finance apesa 5 milliards de dollars na gouverneur po babongisa banzela na ebite
Deuxièmement, vous venez pas au monde en été. Babi à ce moment-là. Oh, accident, oh, nato, yo gaga, oh. On peut ça qui est crainte pour lui. Les missions moto ça là qui a. Oh, c'est nga. Na linga ga ko insister. Ko insister te mabe. Na bisa yo. Mais sikoyo neto za bo venir au monde en été. Azolo baté. Koto batu ba kufio, ba bomi batu. Koto a fait accident. Mais en tout cas, il faut essayer bana. OK. Parce que silence, il goes à bon côté. Tu vois, ce qui est accident et que il va prendre en charge. Tout le monde va maïka, doit faire la stade. Ah, c'est ça aussi. Mais va prendre en charge. Oui, et les capés. Et les capés. Ce qui est péché, c'est un accident. Bon, à ce là. Mais Babi, vous minimisez un petit peuple. Ok, petit peuple. Mais bah maquiller les bâtons. Maquiller les ouani aussi la tête. À ton pied, à ta pied mon bakundi bibé mais maquiller. Peuple ça, maquiller à peuple ça nécessaire. Et ça n'a valeur. Moi je crois que ceux qui ont une erreur, si ils sont vrais, ils doivent se présenter et demander pardon. Ok. Parce que les accidents au Canada. C'est ça aussi. Les involontaires, il faut pas étudier bon. Bah étudier bon mais il faut l'État à éclaircir. On a respect à pour c'est ça aussi. Quel est l'accident qui a été fait? Parce qu'il y avait des morts. Paraît-il oui, mais l'État doit assumer, doit faire son travail. Normalement. Loi est équitable dans mon normalement. Tout le monde a battu le coup faire la escorte présidentielle. Oui, ça se comprend. Mais pas de deuxième famille. Mais oh, tu as un volant, tu peux chauffeur il faut quand même samba. Il faut expliquer que les Indénis au moins pour justice faut être équitable dans le Congo. Il y a des pour tel ceux qui effectivement ont un volant ou un volonté ou chauffeur ou il faut que ça l'enquête. Normalement. Ça enquête et puis reconstituer et l'ogwana. Et puis la famille on a tabac aux dommages intérêts mais la vie humaine elle est sacrée. Très sacrée. On a ba bourgmestre. Ba ça la souté. Na ba se pas katika oteka mapango. Ba député ndenge zaka kala ba descente ko bongisa député. On dirait propagande car ande on va dire. On va mingi makasi na propagande. Bon solo on va quitter ça qui va essayer ba solo. Nervosité. Na éviter lo ngoto ba souté ce salaire en député à combien? So ba quitter ça. So ba matsa auto ba souté. Et fanda suite. Et vanda suite to éviter lo nezo le kan. So ba commis nerveux ya ngozo mona bazo ki débat descente de souté. Descente des arts. Descente des athées mère. Mboko. Des athées. Bisu to onyo kwa. Comment on a couru 4 jours. 4 jours. On a couru. Mais babi ba bon ça côté inga kuna. Ah. Moi de ni mo rezaki ko sala te kala mais moto akoti mokonzo akoti sikawana alobi ba ko yasnela. Ah. Ba bon ça to tala kaka. Un discours. Tu fais ça Congo chance. Tu fais ça chance. OK. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Vraiment. Pas ça la mais c'est que nous encourageons pas ça mo sala pour nous honorer mandat ya président. C'est ça. Batouana ba honorer président. Fatia ça étiquette. Atikali ye mo monte atika mona secrétaire to boyeke o monte ba fuite ya ça le makelele fuite ya te o monte mo voyage akidura ba to monite ba sutuki ba fuite zaka banana ngo ba ta o saba fuite yango zo mona stratégie de ba journaliste ba pero ba zo ngo à la minute pas ba besoin matriculation avion Nicolo depuis président qui Windok balobité depuis président qui Dora fuite des athées moi nana Christina et Silina nous te basé belé ba osukwama il faut pas que nous soit okufa bango ba osukwama mais affaire abanda ko ezaka ba bakangi koto ba bakangi côté kuna ba bakangi ba biloko baninga koto ba bakangi côté kuna ezaka bongo basani mais to longa tomba guerre yo to longa ba population pezota na biso guerre to longa ngo pesa bango quand même force oui guerre to longa bataille ba gagner quelques batailles mais guerre to longa OK et puis nzamba ko utiliser président Félix pour résoudre le camp est bambo OK parmi la mission nzamba PC à part mission à ko planter ba colonne qui permettre le développement il y a aussi la mission et il faut aussi ça makambo éternellement ici là amen
que est peut-être comment vivre ninga na biso est na biso do vendre mo. Moi je crois que ça mission papa nzamba tindeli par président Félix. Alors azwa yango série et puis installer nango le kola ba masolo comme na côté ba arabe kuna. Moi je crois que ça va aller. Quand me kolo beaucoup tant que pose qui tend vraiment ko ebisa ba vérité. Non, na solo là il na président moi tamboké mais na 5 audience. OK. Il y a mi balé pour na il faut 3 heures. Bah président vous avez 15 minutes. Il faut 1 heure au moins 1 heure pour Mamoutou. Na fait sa liste nyo sur schéma et puis na sili sa Mamoutou na inango. Pour président Aza. Bon président linga bato ba funda ti. Ah. C'est mon kondia malamu. Tu au moins jour ba lever ngana. Zaka jour ya mayenga. Ba ko lever ngana église. Oh, tika boy. Ah. Pasteur mo yo bi pasteur ce genre de signe na osoki nani yango na FC. C'est vrai. Ailinga ba soda ba ozwanga na église. Akraka na mona ba kraka. Tika boy. Kraka kana minduki. Nana kazi awa na komi rebelle ou bien na. So mona ku ya kalesité bakisi sumusu. Mama o ya mi balo. Mais na ina poser kaka ngambo ya pasteur ona. Beta ke cran. Na boy zaka ba repese ka o to sala ko. Babilo amakena la kaka. Si pasteur ona tile lo kande zaka tile. Donc ake minenga ba enlever nga mais batika nga ne changer. Ah batika ki. Na mukanda ba ina document. OK. Ba ina avis de recherche. Nga na bise ba nga na vanda na archi na te ya gawana. C'est ça. Boye beaucoup de ngate. Est-ce que vous avez la vie de recherche ni boti na convocation? C'est likambo ça. Donc le magistrat il faut pas ça effort vraiment. Vraiment. Na ngena réclamer. Il faut réclamer comme magistrat il faut pas ça l'effort. Non, il faut pas. Magouye côté kuna ya mabe. Donc so wana mwana magistrat o aza pire pour kondigo aller. Et puis ngana za côté mususu ba ba ka ofuna ngana na mate. Ah yo encore côté église. Mais ngana ba fou d'église, église est spirituelle. OK na moni banzimba zongi mikolo. Azali, siko bango siko problème na bango limité po bana magistrat na bango oyo ba iba na bango. OK. Alors na kamwe ko to procureur akuna za ku ndeko nanga. Mais na kamwe mama on ndenge zali. ACD kaka bo ateki ndeko. Bo siko to zande. Babenga tandeko za dossier wa yaka. OK. C'est ça aussi. ACD bon justice ya ngwana boza na rien. Mais batupe ya likolo ba osa musala bien basali. Mais ba tout pas comment on senga nzambe pesa biso nerf solide ya des. Mais ba pasteur ba funda ka ba pasteur ti. Pasteur on a to senga ni ba pardon la TV. C'est ça. Pasteur on a continuer na ika kado banga kaka na lala. Monga bena mobali na komitika pe ko lala boyete. C'est ça. O baluka kana mabele. Yo balukeli nga bena ba. Na funda ati. Ate yo penza. Na funda mututi. Yo atamta beto nziko funda ati. Na funda kati. Na bige nzambe azaji. Bangonde ba funda ka po ba imilenga. OK. Mais nga na funda ati. Nga funda te na ndo funda ndeko nga pa. Finga na yo salo lingiri ka bote nzambe yo ma otokipe na. Yo kanga kanda te. Mais en vérité que ye mo age funda nga bonga na sani. Vraiment. Pasteur Denis Lessi. Oui mais. Oko lobani pour na église ya lelo. Yo pe o kan nzembo alongola ba ange. Yo pe alongola ba ange. Non, ange za na ba na fonction na bango biso beto. Ba bien za na Bible. Keni. Que un prophète Moraloba qui est devant Jésus et devant un trône à Rosenga pe batikela mo espace pour akumisa nzambe loko la ba ange de baba kezala. Bon, ils ont une interprétation maman. Bato belé mikolo plus méchanger hein. Bato belé ba comme une interprétation ba baise bon ba mikolo comme baise. Inspiration na nzembo za sauter de bozana kokala. Et là au moment où créer débat. Donc bilo mo ndenge wana tant que créer débat ça moi version ya vandeli. Pour les abonnements. Et puis maman yango il comme belé parce que ba passer ba monter angéologie trop ba comme créer ba comme monter ba comme élever ba ange. Or ba ange baza ba serviteur na biso. OK. Na sens wana peut-être parce que ba passer belé ba zongeli maté ya angéologie ba maté ya moko eza libanda ya doctrine. Surtout libanda. Donc ba monter ya ba bibozo initiara na l'église. Ba comme pesa ba combo ya ba ange. On n'a pas besoin de ça.
C'est ça aussi. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de Jésus, on n'a pas besoin de Saint-Esprit, on n'a pas besoin des anges là. Pour ange va pour un service dans biso. C'est ça. Il y a peut-être dans 4 ans de quoi on a peut-être à bon, mais moi je crois que tout ça attention parce que dans les derniers jours il y aura beaucoup de déviance. Ah c'est ça aussi hein. Pasteur Denis Lessi. Donc on voit quelques attends moi versé mon de tout ça l'autre fois. Oyekoki ko apaiser pe bateau nyonso ba bazana 4 Rolanda biso na émission oyo ndeto lobai que ba être cher bazangi biso pe moi trop. Moi édification mo na part na yo pe osala biso bien. Bible kitoko. Ya wolo pizza. Bible kitoko mais Bible kitoko. Oh na moni yo danse oyo pe na Afrique du Sud na mer non. Voilà ba choko, voilà ça choko. Non. Na lelango. Na kana na bien. Mais là on a vérité la ZB na ngo mesiko taille là il y a des problèmes. Système à Tamar. Mais ma méthode cimenterie wana na cha pe bouchoute. C'est ça la naturel na kasi les gars qui m'ont. Na Tamar ndé. Les gars qui kasi la réclamation mais Tamar mutulangai. Abina zobo ya ba pantalon pour taille. Ya on a bangé la gola tali boyabe mais capable. Mais ma formulaire est ça. Ba yo ko isaba. Tu vas tout mélanger trop. Somme. Et ça n'a pas vu. Parce que c'est pédipédé. Eh, quand c'est pas mon nom, on a pétage boïté. Non, mais yo, on avait mission, mais c'est quoi? Tu vois, maintenant, on a gelé en pendant. Nathalie, pendant Moubima, pendant la Keno à gauche, la Keno à droite. Eh, la zone à droite de la bandeli. On n'a pas choisi à moi, matière. Matière réalisée. Aujourd'hui, maintenant, attends, c'est ça, il m'a cassé. Matière est acquis. Pour Migolo, mon bête à fort. Depuis Mikilo, yo Woudi. Non. Papier, c'est donc, ils ont vendu s'appeler Matos. Mais il y a ta forme. Naebi. Ouais, ta forme, mais c'est au jour où on a des Matos et Kendaki. Nada Swana. Matos, c'est mon ami. Trop, moi, trop, bah, tout belagé pananga. Oh, tu as oh, non, oh, vrai break. Vrai break, boy. Ada, Matos, c'est comme ah, bino lié botala. Muda kumisa ko bino. Ah, bina nembo kana e bino tsiko bodota la matière. Tika boy. Ba bite yo tika mabwa. Ah. Mais on peut nous moi bateau. Vraiment. Zamba za loko. Lo laissez. Lo laissez. Vraiment. Esaïe 32:15. La Bible le dit jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous. Amen. Et que les déserts se changent en verger. Amen. Et que le verger soit considéré comme une forêt. OK. Donc, et là on en a le babou. Esprit en Nzambe ce que za na moto. Amen. Après ils a eu désert. Après ils a eu moto là et là OK mangambe simba ate. Amen. Esprit ce que yé au fongolé motem. Amen. A okomi sanzoto na wana. Et comme un verger d'abord. Zamba ya ba fruit. Amen. Ce qui zamba ba fruit ezali. Ce qui développer le esprit en côté. Et comme ça on zamba. Est-ce qu'il y a nyama le retour bazala. Donc vie à motu il faut se transformer ce qui est esprit ça. Nde onanga ko to tiki mututé. Amen. Il y a des années président Félix a eu ça marche. Oui. Ba lacrymogène. Les lois comme président. To kama kabila bima utawa. Utawa pi to mona bamboko bakasabu bwa to mama donc batu na batu wana tana. Amen. Mulimo eza kati na yo wana. Il faut changer histoire na yo. Amen. Et changer histoire na yo o comme verger ba fruit pe comme lia batu ba comme separa na yo. Olongo pe comme zamba batu bazo ya ko chasser. Donc nde yo zana exhortation na biso lelo za ke nzamba komiso penda fruit à verger, à commission pendant forêt, de façon que batbaya ko puiser pas na yo, ikola molimo yo zanango. Quand ngama na nzambe, a changer histoire. Amen. Voilà, Esaïe 32:15. OK. Il y a des
ezali 3215 tokangi yango. L'autre fois tobandaki komona système ya papa na biso Charles Mombaya oyo ezalaki azwi awa azwi ata oyebi koyemba te ata ozali débutant azwi bino asangisi bino bosali nzembo moko ya adoration emati epesi nzambe lokumu. Mais lelo tomonaka yango mpe te ata baréunion na bino bahomme de Dieu kosangana na bachantre ezalaka mpe lisusu te ezali nini mokili yango ebeba mokili ya moto akoma na kona ya régner to qu'est-ce qui se passe? Mokili ebebi d'abord na biso bapaster bisimbasimba na bisalela mpona koimpressionne. Deuxièmement bamisicien bakomi mpe bapaster. Ah c'est ça aussi baye kobotola biso bisika siko toyembisana yango mpe biso mpe tokoma bamusicien yango monanga ndeko nde nakendaki mpe nako ezali album ezali mama mboko ekati album parce que il faut totika nanu tobundela nabwakela bino biloko te mais ezali libanga nde mpe ezali na kati mibale capacité ozalaki donc bref biloko wana esalaki méfiance ekoti koexécuter bibliquement ndenge nzambe asenga omo nde basimbisaki président atie mboka na maboko ya nzambe mais na kati wana il fallait que le président fasse des offrandes mais n'a pas fait ça même na période oyo ntango bozokende babiloko na mokonzi ya mboka il faut vraiment logique biblique esalema net jour wana bofrande esalemaki mais ntango mokonzi ya mboka aye losambo ya biloko mosusu par exemple aliboso ya nkolo à part soka nga aloba il faut akende kosagenue ntango mosusu liboso ya nkolo devant bato te mais devant nkolo siko bato ebele bayebaka koyebisa babangaka moyen nasolola boye mais aza mpa te aza papa aza mpa te devant tata aza mpa te devant biso mpe ampa te mais na fonction aleki biso biso tokorespecte ye mais na molimo biso toya batata il faut sikoyo kokende na ye na aire à prière comme mwana et puis comme roi donc alors à ce moment là comme président alors ce moment là bon comme ezali bato baorganizaki déjà moins toloba te s'intégrer alors chaque fois eloko moko ya monene ezosema il faut toyokanaka mpo totia bapoint de vie tosala débat biblique ketala eloko nde eza boye il faut boye il faut boye il faut boye bibliquement oyo yo oza apôtre ngai na prophète oyo aza boye et puis il faut koyoka nzambe na lere wana qu'est-ce que Dieu dit pour Namboka. Donc biloko ebele na ba rencontre na biso et comme trop formulaire mais il faut ezala biblique ndenge lo ngana zo senga. Donc en fait moi me fier soit de sali que bato moyen ba Ari papa yemba journal président yembi abini ayembi président à 8 ans bah sinon le chef peut partir déjà mais à sali soit 20 minutes lisusu na robina bien elengi pasteur ari papa ça oui mtaimba kivi tozai wana ba leader presque nyosa mboka bazai wana c'est bien donc maman méfiance écoute makasi méfiance écoute na niveau moi tu peux pas imaginer parce que mokili bébé merci en tout cas pasteur Denis Lessi balobi pe que on est un peu ba chef coutumier ndenge zarakala bino yoko tukote on ezalaka na ote mais balobi na ndeti na makambo pe ya banzela ya makambo susu il faut pe kopesaka pe ntango na bato pe bayebi pe mwa poutine po mabele pe silikaka makambo susu pe oui mabele silikaka il faut honorer bango même na bayuda coutume juive eza bachef coutumier baza bachef de terre baza bato faut honorer bango to respecter bango badelanja te nga so na komi na ville bandunu na yambaka nanu bango na yebisi bango nga na ye mabele ya nzambe mais bino bato bokengela mpe misusu alors moi eloko na bino yango oyo nga na osala campagne nanga bomema nga bambula na bino te so boye tokobunda mais nga na honore bino nasola na bango ape na bandi bacampagne po jour moko nakenda bandundu nasali campagne boye plein deuxième jour va réclamer deuxième jour deuxième jour tout ça deuxième jour pour les bandits bana ton ti discuter na bengi ba bio papa Denis oyebi sa biso zaka mokolo moko mais comme les aïe mokolo moko yango moni biso pe to yaki lo sabo
jour, deuxième jour, il fallait zonga. Il fallait zonga les autres, c'est comme un loco. On doit comprendre. Donc on respecte toujours parce que Mboka ezana biso basameli, tozana pe bato musu basamela te, il respecte la coutume. Alors il faut montrer motaza nesika na. Vraiment. En Afrique du Sud na uti na moni Nelson Mandela partout nanda kuna kala na mamunaye et tout. Il y a des nids en tant qu'homme de Dieu et puis moto a monaka pe mutasala vraiment moi éveil, il y a conscience. Est-ce que biso pende to mona elino ya papa Lumumba et ça la fait bien? Est-ce que lobby to propose apé moi to batie biso pe monument moko ya Mobutu, batie pe monument moko ya papa Mobutu doit être honoré. Monument moko ya Mobutu. Oui. Batie pe pena ba statue normal. En tout cas Mobutu mérite statue et puis to kunda yawa. Faut d'ailleurs to kunda na Kinshasa. Il faut honorer ba ancien président nyo. Na ba leader. Oui. Awa molimo ya moto ezope manesengo. Na famille peut batika ko marchander moi en tout cas il est président de la République 32 ans. Il devrait être enterré ici to lelaye. Poti le lobby so to eba président Musute. Net ngabo na eba président Mobutu. Na bota me pa na ye. L'esprit naé bizonyoso to zati bizonyoso to zali ozabana Mobutu musée ozabana Mobutu oui na ba président Félix biso to bana Mobutu et pour que anande pour papa tsenge na Mobutu alors il faut papa na biso ayato lelaye pour ti le loto lelaye ayato lelaye il faut pas honorer ba icône nyonso mboka faut honorer même Etienne Tshisekedi exploiter il faut honorer ba nyonso il faut honorer d'être honoré musée, d'être honoré tout, pas honoré. D'abord, il parlait des membres quand même, comment on compte à revisiter, on dirait. Oui, revisiter, pas les membres, pas les membres, ça déjà, Batega, ceux qui ont la Mukolonda, Bazon, oui, tourisme est à présent honoré dans Bogana. Mais en Afrique du Sud, la bêta, c'est une gana que nous monons Ndakoya, nous monons Ndakoya, Star. Et bien, tout futa, tout futa, tout futa, ça bien là, au côté au kit, avant d'acquérir, l'eau va saler la boue. Oui, dans ma télé, quelqu'un n'a kota ndako na ye na no la la mbeto na ye donc na mitandi wana ti na ke na quand même na sepela ki place ba Lumumba betaka Kennedy Masasi kena totalia historique to kena histoire ezolimwa limwa boyinde histoire ezolimwa pétage mameli ki makasi il faut batu benda tozonga normal na limete pena grand statut pena ya il faut ezala wana kubwa efandi wana bana bazoya pe to raisonner Mboka biso pétage l'équipe. Bon, on appelle ça fait ba idée mingi, peut-être que ça ba idée mingi pour bazo yebikara. Ba idée bazo yogi na bango, ba oli abide ça ba yogi. Ba lianga ba idée makasi. Grâce ba linga émission no pour na bongo. Ba lia ba idée. Au moni OK voyage quand même il biso moi idée. Té ngana ya kapena na ba idée. Kuna au mona ndakwa Nelson, au mona batu bazo ki tala. Ba parler des marbres, ba grande histoire. Grande histoire. Mais to yogi o bateka ngo tout ça même soki et commission anani donc éviter bandaka papa Kasavubu wana ba grande histoire ya bandal wana na kudu na ke nemboka ngai na oke ne kudu mboka na oke ne mboka na ngai na solo na bienvenue langa o ya zali deuxième ya seni wana a petit frère nanga to uta ne mboka moko nanga no bongisa ndako ya papa bien makasi pour histoire na biza na ba chambre nazonga nazonga ayi bisinga donc il faut que nous bongisa bandako wana na réseau nazongisa histoire oui ça la bien makasi oui allo belinga lelo bienvenue merci vraiment génération oui bienvenue langa parce que bazala papa na papa na ye bienvenue langa oui ya bongisa côté papa na bango c'est bien na ce qu'il faut plutôt que na bongisa côté ndako bato bakenda tala ndako ba papa ya denle tala siko bakuta ndako wana ezate coloré kikwiti pena na tuna kikwiti beda ba konza kikwiti ba uta ba idi kikwiti na kama morgo na lakisaka morgo ya ba batterie wana kazi wana na buna bitumana tito cha morgo wana bien on que ça va na lo les opambola même mokolo ba kino grâce ba bwaki yo passa ko wele ngamu na bundi tito somi ba morgo ministre à plat ouais aki kamita ye mo anta ke politique qui a mis profiter nango mais batu ba yebi ke de liste da bundango tito soba biso to sala projet vraiment si ba morgo ya mesure inauguration ba bosenga ba isoler mama na kuta ki on a ko isoler ba
nakutaka wa la période ya Kabila baki ndongo bateki yango bateka libanais moko to bani makelele ngana député moko ya inongo ti ba belge ba osala ngo bazongisa jour ya kokende ozongisa gouvernement eke ngaku bata ata kombo c'est ça ya on rappelle azongisa ki mo photo moko boye nazala kanango ya honorable azongisa ki mo photo moko pe na page wana Augustin Kabuya vient moto malamu vient na ngapi mikolo le gai wana nakutana ayamba ngana ba désert parce que ba désert on a essayé pe capable donc il y a ba conférence ba meeting te me voit yambo ngata président donc ça va reportage vous tozo la ba reportage ayambi ona non nous te manenge ni sécurité boy na boy vieux penza na ba garage kutu wana RAV 4 na vieux penza tozo bunda ayambo commissaire a message na bi prophétie yango prophétie yango yango ayo on a ya denio toza na okara tozoza tozo maintenir non maman yaka parce il faut pas yambo n'est pas président kasiti ba ovandi benda to c'est ya John Asali ko balobi o mutu aza siko po John azo ba production comment ya Mbappé ba honorer ba maman c'est moi la biso yango à moi de la femme non maman carrière c'est ça papa Kabuya ya miote le côté non il faut y d'abord écoute photo tanga kala kuna pas kana biko pas kana balimenter kuna so tozo chapwa ya makasi na kuna kenda na lia to bundi mengata na lia ki bon to pesa papa Kabuya écran te na kota ipenda apa molingai c'est bien en tout cas papa Kabuya talaka oh Jésus kala ya kala benda ba bi meeting to koloba tozali Théo Yambo, professeur Koti. Théo so petit. Théo Koti. John Elikabote tozoyo. John Mokolongana yo. Nazo réclamer les. Ngana yo. Tobe mana awa. Oye babiloko na yo oh. Nyoka maboko me ataka zemi. John, na le message et pas ma capacité. Na réclamer yo. Et on a ben la biga ngato zana yo. Depuis OK kuna. Tilelo. Au moins na soute comme zamba na batante. Na ozelo. Le loka se robimate. Loka se robima. Yango ezanga. Et bunga kibano babungisa yango. Pokata ki no peti. Na kata ki ta nzongele na ngaka batu na ngaka. Il faut zongela. Très important. Na bandika na papa Augustin Kabuya. Te banda na. Lokola zo yamba mikolo ya ona bandi na papa. Papa pe na yamba. Papa Augustin Kabuya. Asalimi. Na rédaction Congo. Merci. Vraiment. Patron Abedasu, beau gosse. Il faut yamba peyo. Bien. Beden eza wana tikana bo ngota beden ba ko tshela ngata beden te sous le kauka na lobi na lembi te malunga mona memo te memanga ya de ngamoko besa bebe da boss Abedasu Patrick Mouya ya ministre papa Patrick Mouya ya signalanga pena papier amona ke poto amen papier ne pena pas signature n'est pas pour la petit King Lova oyoka nde azolela papier pas molanga King Lova Gilano Mboyo papa Gilwando na yoka epe musala mana malamu bamenga kasi biso to mona ka téléphone iPhone 16 Max bien na mabena ya ngwana soko kepa na ye ya Gilwando ozo iPhone 16 Max Pro après sur enveloppe te wana azana mbongo ne ye moko ataka avocat vaya na musala ya na oya ye ya Gilwando na yoka kepe soki muke 3 break Sikaboy na yebiso na ozela ba honorer biso petit nga bika winner ozela pe voilà ça trop na kamwe petit ala nga le gara la obi na komi ba na bureau IGF ba ba réclamer winner bika winner petit na suspendre te na inspiration ba bureau tout na okota interprète 42 winner awa pe yo moko winner ata na pesi mama gouverneur Fifi Masuka il faut to beta tour mama yoka to ganga mama oyo asali misala koleka ba gouverneur epele mais batu kasi batu ndesiko yo bazo ba image capacité yena gouverneur ya gouverneur Kiabula il faut donc que tour ngana OK ça va bien na pesi bembo tena Dédé Mopasa nde onanga
wana yaya Yaya, on est passe mot et de- pena kitaka penza le kinanga na papa Didier Boudimbo ah mais besoin la coupe du monde OK et puis après a même besoin na kan tozi Et ça, après la ya commande, zongi na poste babi azosala pena te misala. fois longo na sport so après besoin a so ga longo na sport a zongi akenda ta na ministère mususu po ya ka so ya tikele mo po même besoin coupe du monde a côté ça besoin na coupe du monde te opesimbo te pe na Doudou Fwamba coup de cœur ah OK wana pena déplace au lala te na lala wana bomanga yi na zawana ya Doudou Fwamba bomanga yi na zawana na bangelo ya bimisaka kaka na bangelo ok mate so ba peso ambelo pokona oya kokende États-Unis au 6 mois tozanga bémission sobo mais na osala tout beaucoup tala te photo kutana na asali mingi oui bisenga moi mbala na sali trop mais bato bazoloba te itema mabe asali mingi asali makasi misusu pe bomaka eza nde bato bacharge ya communication pe ya misusu c'est ça fo babengaka ata leloko yango pesa biso ata bimage tosala mosala yo mosu okomona kamera basali mokonzi moyen te alors donc IGF Gilles Alingete ya Gilles Alingete namoni akendaki quelque part oui lobi nazali na ye itambolaki ya na ngai lobi na ye na ye ok mabe na ye omona ye te soko moni oza na ngambo omona ye te oza na ngambo akosepela omona ye te so ozomoni ye ata 1 minute ya Gilles Alingete lobi alembaki mayamingi ata 2 minutes ye ata seconde nde wana kaka nabandi na kaka yoka deni vraiment ndenge oyeboye kombe ya makasi te kombe ya makasi bosambela mpo na ngai wana soka komotala kote ya droite esili ape azokeli Alingete pardon papa omela moto atongi église na mboka na ye batie makadamu na mboka na ye kuna na ye na papa moko azalaki na office de route atonga église moko kuna na mboka non c'est un homme bien c'est un homme bien il soutient les hommes de Dieu très bien soki azali nango ebele omoni ndenge asali ekole mai ndombe te na matete ekole oyo awutai ta nde atongi yango ta nde non papa naumela ye kutu parmi bamboka bamakambo ye ya lokola papa Fatia aumela ye ifo akoma premier ministre oyokinga soki akomi ata premier ministre te akomata kaka tala ndenge atongi tala ndenge atongi chef omoni immeuble wana soki azosala sikoyo baparking en l'air oyo ya likolo susi na ye eza kaka abima atika bilembo nga na ye se papa kokende te abe natika mpe bato mosusu basala namonaki kote wana babongisi pe na koda mboka akomi na biro koda alati veste akamwe oyebike lobi nakeki omona ya Willy Museni alati veste azoyokana te akomi logique pétage eza mais ya moke pétage eza na bureau privé mpo natuni elobi nabi pétage esili tozela okuna na sabi koto bureau mais bureau privé tokutalaka kota mboka Willy Museni Nadine mamona sere na biso mwa dans Italie est-ce que c'est que tika ba robot oui ok et puis jeune fille mobwe atanga mayele bele comme les Mudims ok bataboyi na bureau à président mais c'est fini Mudims na boye kota comme on est quoi affiché mayele savant ok c'est bien oui puis Pascal non que c'était radio ya Sénat olia tete lelo nazoka kaka mais nayebi ke na yo ipambole ezali po esenga de ya 2025 oyo makambo ya bien naotelaka omona ye de ya mutuka omona ye déjà bapale banini omona ye déjà etinga nazalaka mpo na sante ye na fandi mpenza poso mpenza ondre bana Paris nasalisaka poso bajete ngai poso mais sikoyo nani kuna ezalaka nde travail te brek ezali travail te naturel bakweyaki ye mama naturel oyebi singa bato bakweyi makasi yo okosaka te makila esensipa bango kaka merci en tout cas ya Denis pambola biso na bénir capacité de boyebi la chaîne na biso mabe émission na yo ata après 5 ans émission ils ont dirait ba chef d'œuvre voilà et beba donc émission nyonso do bazoki saka kaka ba muzu bazoki saka o ya ba 6 ans ya ba 4 ans o tala émission bosai na la leo ti lelo mama
émission na émission bikonzi ba vendre rapena ba famille bazotala granda babatela yo chaîne na yo kele liboso nazo regretter ka ba voyage mikolo ezebele pour la moni na ba Canada na moni na ba États-Unis nazo mona yo partout nzamba fungolo na ba finance famille oui fafungola po ça yango mobulu nzamba pa soko yebani komi pe ngambo donc faut nzamba pesa kaka mercredi vendredi boya ka 17h na mbolo 87 na matete mercredi vendredi na dimanche na 9h OK bozala wana OK merci maman Kapashi afungolo lisusu merci en tout cas merci à maman Tina mais ça la boye forte ata liputa normal foot na biete on est na betara dino wana on est ngolati boy olati mystique au créer le mususu mais au tiers yango sikoyo or biso pena siko toza pena équipe avec mama kapute ozo prendre capacité na or na loketo biso to chaka boye sap il faut arrêter mais na sepeli le lo boye quand même hein boye ça va hein te boye ça va les misa moi li dofo le moi fumati te aux arômes les misi au matisi net émission possède na ya le kilelo kilelo zoki ça ça les logos et après d'ici moi make-up moi loketo moi grand réalisateur la biso Francis en tout cas merci en tout cas na pas molai amen le commune na biso la suka bye bye. Dans la galerie. La galerie. Côté à Planète J. Donc, quand on a sur le côté de Planète J, où il a la galerie, quand il a dans la carte. Parce que la vie sur ma maman, on a dit c'est pas comme ça. Oh, Penza, il y a ma chaîne plus libre. Ma casse. Ça appelle livraison à domicile. Tika. Ma casse dans une ma chemise. Nyon sera examen. Au niveau bas là, au bengi kaka, là yeli. Kala masapa. Ya basi mbaya. Kala ba. Na semaine aux autres musala qui peut. Ça simba. Simba. Non. Parce que vous soupez non ils ont la simba. Non, c'est pas la babinga. Ni wana biso au santa. Au santa. Au benela monde. Ya ko santa. Na lolo piqué de mise. D'abord olina. Non, c'est ça. Oui, oh là là. Oh, ça fait une pena makambo tina sima boye donc et puis ngaka muka tozo comme ça bien au bombela mbongo ni viva sepela pas ça nous avons ce conseil amen quand passe aux mbongo sepela amen c'est que c'est peut-être produit 3 fois lata OK si ma paiement mais c'est piga la base zéro bon on a eu on a dit yo kolombo o nyoko mina mo ozotambola comme tanga tinika pusu même nganga la tapé nganga pe bikila sokola kasa asape sowe bakati na mona ngamba pesa na kisina kamu nganga dela o maya kana et puis nganga bipeti ole le mutu je fais ta femme aussi cravate na veste pasta tika boy nazo mettre na suru pasta nganga dela na ko pasta na ko biluke la na lobia te oh likolozo raté aozwa awa celui de nos bibles nous déjà original c'est ça c'est vraiment cambo ça sérieux l'histoire de quoi ça raté on a que nous baso na te yango ya pote comme déjà a pense je simba yo kaka ko banga prité ya ka pieza na normal soko lingi yo ko banga prité yaka soko lingi yo ko banga la oyo te oki capable liba les okufa au mobile pour vivre stratégie olingi fufe là nous laisse comment s'il est nyos c'est ça moi cadeau Avenue Équateur, Planète J Pembeni, Galerie Oeza, juste après Planète J. Nakati wana Modélix Boutique Tozali. Au fond la R8. 10h à 18h. 10h à 18h. Ça la plus belle livraison. Livraison à domicile. Le $5. Ok. Ma parfait ça. Il y a qualité nyonso. Donc awa
nyonso balobi o balataka eza kobanda na single pantalon jean polo veste chaussure ketch pantoga ya basi na bacondition tout soko kimaka bambangu babiloko na bino awa eza biloko makokutu babate mibalo balingaka mikolata coupe obokenda ba dimanche basele baketch na bino eza obokenda na ba wapi tolobi tous les qualités eza na bato ba tennis ba saper banane tout boya honorable c'est tout bino boya nyonso eza disponible. La bientôt fort, c'est na pognon ya ngai. Vraiment, na zeli pe kapashi ya ye. Suka, boyo. Tala kaka. Yo bomi mbona kitunga, so indeni. Biso to liaka na biso mbongo. Biso to liaka. Maman, soki monani lia. Tozo récupérer ba retard mais ça pia ko to tikaka. Maman, na bona ke na nyongo muki. Nina samba ngambo bona bangi na bomu kileko ta conflit. Eko ma okeli fero pona pantalo. Abo makambo. Ça tout. Mon nyosiza. Boya tout bokoluka awuza. Parfait vibrant oyo na métier yango kaka. Kaka na bi oyo kaka. Oyo ba jeune fille oyo. Journée mobimba ti lobi. Zomon. Biso eto kotia. Est-ce que ça na mboka ba pai? Na RDC. Biso eto sombi a. Yo pe ko somba bo ba ko fenenga na famille. Moyen. Nyoso ka ko bang. Ozana mbonga bolata be monika tombola ba triko ekita lo ba libaya. Ba chérie ba libaya pe amoza. Nyoso ezao ta. Tala. Bino ba honorable. Bino ba ta français. Yo mta français ni je le connais ta. Parce que ta français non te pour que na ngona li papa na triko. La ta chemise ba ko neme o so posti. Petit to moment mumela. Yango ya. Autre bagité bien emballé na casse. Ta capable de faire parfait. En tout cas, biso na kata boya. Numéro ba cheli bino na bobenga. Awa ba pied. Biso to découvrir ba place au Solandi na c'est. Esa la trontette c'est bien bon va te bela pe prima et mati. Elle va te ba promotion pour profiter. Ça va ba changer. Dans le que ça va 100, il va changer 35. Vraiment. Quand il va régler. Mais ton moment on te moninga au kizu. Oh il va compagnie. C'est ça. Donc il va na été moninga ni voilà ta propre. Ba non on na comme ça ya c'est mais mange ton côté ba nomele yo. Moyen. Oui, mais non avec. Même c'est OK. Capage TV. Capage TV. Capage TV.